l'amour à parole, on a ça la canette petit poussin. Petit poussin, soki mfuna mabanganga batomaka na sama papa de Souza basepela kate soki bamoni ngana nzela bakomi okonfonde mekatelele tungulu kanalali motema eindi vula te motema komi tunga zoka flèche d'amour ezalaki katikati ya motema sembola bolingo te biso beta comme il faut. Ne guitare singa ba beta ne biso beto beta to atelo ko ba tumsu ba betela bango biso moto beta ngo na ba betela bango na ba komo na bango te na yo kaka ba tumsu ba betela bango ba betela bango ba kote kuna bana poto wo sikizanga na nenga mabete nde na yo kaka ba kote kuna ba betela bango wapi nanga mbona kuna na ebite na yo kaka bango kasi ba betela bango pour l'être mona bona ba concert na ba clip na ni ba mo ba betela biloko na bango bon ba betela bango na studio na sa silindi omoni ngai bana na koto question donc ti lelo na ba betela ngatinga mona beta atete ya maya boya kasi meterete pobolingo eselema pana bato na bakela nga pona yo ninyango soluka ko boya nga nanko mabeni ni yo swingai Nabasa komi na basoswa yango na komi le pasi trésor kandol bamaki deni bakomi koloka ko bimela ngai ponga na tikali nga moko ata bapesi mone na nzoko toujours bele na komi kokondo kaka pona sese na yo kandol susi esimeli nga fimo ya nsube yekomeleka balafekala ngai engai dansa fia. Bon, tout le monde a ma générique idée, tout le monde a ma nzembo. Tout le monde a ma nzembo pour ma générique au kokate. Banzembo na bino lokola vraiment yo kanakate, yango ke na biso na banzembo. Te, tout le monde a ma générique pour makambo lobi wana na contredire. On a générique né. Obi générique na biso bouffer moi tout ça na I love you. Magé simba te me, to ko ngaka. Bouffons tout ça. Oh my, bakisa moi imke. Biso babouya solo to beta. Film beaucoup tu n'en parlons pas. Oh là là, to beta trop ba. Ngaku tu na noze la, ngaku na noze ayo beta ne film. Ah vous en avez médateur. Filmbu. Et beta liwana, oh beti a bouffé moi tout ça et bouffé yo moropo. Beta ngo ma bien de la nation, oui mam na lo bana ko saté. biso na studio to beta biso moko bango na studio ba betela ka bango siko bango baza ba interprète na concert mona a interpréter na eloko ba betela bango. Nabilon Soto, on a www.clebois.com et Zabon Freddy Akime Doli Lauréat, le petit frère propre à Ange Akime, Yannick Nzanga, Yannick Tantoudi Weber et Platini Chipamba. Wana na moni maman bato à Londres, DS Longa, leader international, Yabachéré et Sandrine Moupende, elle puissance la patronne. Mima Wetu, Bela Dinganga, Freddy Akime yo, Paola Schengen, maman na Prince et Junior Touareg, papa na Preston, Kuna na Canada.
tonton Banda de la nation, l'homme invisible, Nayo Papi Gene, Pichu Mangaya, na zongi lisusu na beta tour de na ben bino est grave à un système à fimbo. Si vous avez déjà un email, makenena, na l'accès bino déjà nenge to beta solo nganae, di solo ngo sala nenge azali to alongwe to azali to beta solo ngo awabuza ebele Eric Maindo et Merlin Bao Kovo VV4 à l'international, bienvenue Ndombe, maman chérie Katia Ngala la Sédoise. Dans sa bonne email Pepele Frédéric Kim. Pepele makasi ninga lobinde konangane. Ouais, mbote na tout balana biso na kini na miki les brillants solo et donc mbote na bino tout. Voilà, on est à Brian Solo et puis tu as pena email. Email évolution na yo na Katia culture pays faisande. Bon, évolution na eza pena kito quoi. Tu évolues na biso bien. Bakalate pe tozo banda album na biso ya Sika donc oza mabe oza comprendre. Oza mabe oui. Mais email na nga réalité kokota na na culture pays vie. Okota randene. Bon, nga kokota na culture pays vie bon nazara certains moments na pasaka batamo bo na mbujimai et nazara na BG et puis mouvement ya kana na sala test na nga ba apprécier na mouvement yango nazara tilelo ne nazara ponga ne nazara bona comme déjà mbiaka donc na okene déjà 9 ans ya 9 ans vraiment 9 ans mais visibilité yo mutu bazomona ote on dirait est-ce grave bomba au moins trop te abomba ngate obimate via bimisangai na dans ba clip belé na yem dans na yem belé ah par la grâce de Dieu peut-être donc un album auto ça là donc na signé mon titre na chant yo zalana na yembe la vie na de Gaulle Mata na Londres après ça bambo de place azali siko email olobi ke ndenge osalaka babiloko na yo vocal batiao clip na clip et tout bima déjà wana vocal nino est grave et frappaka et apesa au moins confiance. Bon na yema vocal na nga mouvement pour na rappeler na mbatu ba série tozalaka na ba master ba Josh Diena à l'époque Brian ebi bon ya makote ya kinga kinga na bikole pe mososwa bilaka ya bolingo yekoma na ngote ya ce soir tonton kalamba ye le jeune bosse PDG ngatise zambe boleli sumo de mu na yeva kaka ngai makoko ngai sumo moyindo na Afrika Inosaya pamae polingona yekoliko nyokolonga donc on a première vocal na nga penda donc on a panza na kitura au monstre d'amour apesa nga chance quoi. Voilà au monstre d'amour apesa chance quoi. Mais email na yo le na fandi na zo yo kone ozoyemba. Yo mo ne ozana oyemba lo nani. Bon nga na seulement na yemba nga mo quoi. Yemba nga mo vraiment. Na ebite soki yo donc yo nde ozoka parce que nga moni ke na yemba nga na elongi na yo na ndengo zali mais ngalo longa no chapeau mke chapeau moja voilà vous sentez na elongi na coiffure na yembeli en tout cas faire rigola wala ko to muto boya ngoto oza textuellement faire rigola danger donc solo bibongo eza bien parce que Talara fait go la grand chanteur en Mboko donc ils sont considérant à l'eau donc Inch'Allah. Et arrive à rappeler que non Oroyi m'appelle moi Babylone on a ouais Babylone on a na travail parce que Aza grand chanteur en Mboko tu veux rappeler Babylone a imba kanda panza Babylone on a na imba na quoi chana mo imba bona sepela nango te atete ya maye boya kasi meterete bobolingo eselema pana
bato nga bakela nga pona yo ninyango soluka koboya nga nanko mabeni ni yo swingai nabasa komina basuswa yango na komile pasi trésor kandol bamaki dani bakomi kolonga ko bimela ngai ponga na tikali nga moko ata bapesi monena nzoko toujours bela na komi kokondo kaka pona sase na yo kandal susi esimeli nga fimo ya nsube yokomaleka balafyakala ngai engai dansa fia on va plus on a bien vraiment nzambe o faire cher de poult maison mère ils na posa na yo pour déjà Francis à sa commis déjà la maison mère yo c'est ani te maison mère un grand mouvement et un mouvement munene donc abiso pendo doza critiquer un mouvement munene au saranate mais Français longwe bon on a ba vie privée na ye o longwe donc ngana olo ba bonne chance pe kota ki asala pe musala na bien biso to tika na biso to continuer ba vie na biso na monstre d'amour donc inchallah ra na olo ba donc Français lobi na ngai akimbe na ninga réalité email a ebino ngoyembate email na yembate le zubu azana danseur poane le zubu aza chanteur aza deuxiémiste yo boy mbate Akimio Maramoluga vraiment donc mais yemo mdalo bien bato batali mission na bayebike no email oyo ngana ba ke no bongo email o ba ke ayebi ko yembate yeyo o lo bay bon Francis Bokeli vraiment donc na ebite yemo ayebi ke ngana za guerrier donc ngana za soda ayebi façon biso to panzaka alliance ayebi ozo comprendre yembe la chana faire wana yemba sunze mo mso faire na o se pesa pe badna parler amour à parole on a sala kaneti petit poussin petit poussin soki mfuna mabanganga bato bakana sama papa de souza basepela kate soki bamoni nga na nzela bakomi okonfonde mikatelele tungulu kanaleli motema eyindi mvula te motema ekomi tunga zoka flèche d'amour ezalaki katikati ya motema sembola bolingo faire cher de poule ou mais la peau moi bateau bazoï la yo na kitara on peut obeta on néo lingi na oté néo zoï kola pona nini te biso beta comme il faut ne guitare singa ba beta ne biso beto beta to atelo kwa batum so beta la bango biso moto beta ngo na ba beta la bango na iba comme na bango te na yo kaka batum so beta la bango beta la bango bakote kuna bana pote wo sikizanga na nenga mabete ndena yo kaka bakote kuna babetela bango babetela bango wapi nanga mwana kuna na ebite na yo kaka bango kasi babetela bango pour être mona bona ba concert na ba clip na ni bango babetela biloko na bango bon babetela bango na studio na sa silini omoni ngai bana koto question donc ti lelo na babetela ngatinga mona beta yo so beta nino batu bonde na beta ebele na beta omoni bon toke na ba générique te toke na pena ba nzembo toke kala banzembo po ba générique au kokate banzembo na bino lokola vraiment yo kanaka te yango ke na biso kana banzembo te toke na générique po makambo lobi wana na contredire yo on a générique nene obi générique na biso bouffer moi tout ça na I love you magé simba te mais to ko ngaka Bouffoma tout ça, oh my, bakisa moi imke, biso babouya solo to beta, film beaucoup tu n'en parlons pas. Oh là 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 là, to beta trop ba. Ngaku tu na nozela, ngaku na nozela yo beta de film. Ah vous en avez médateur. Filmbu et beta liwana, oh beti a bouffé moi tout ça et bouffé yo moropo. Beta ngo ma bien de la nation, oui mam na lo bana ko saté.
na beti on na betango ça dit ça nini omoni oyo eza guitare acoustique faut pas comprendre hein oyo eza guitare solo te oyo eza guitare mais même attaque guitare acoustique mais faut bimisa sentiment na couleur ça mais yo zo betango te. biso na studio to beta biso moko bango na studio ba betela ka bango siko bango baza ba interprète na concert mona a interpréter na eloko ba betela bango voilà alobi bango ba betela bango te yemo ka beta c'est ce qu'on a lobi le roi yo ebi guitare le roi yo ba betela ka ote nazo le roi moi requin moko boy o beta na nous eloko moko boya ko banga tende ko ngai ko banga te OK hein nazali bon OK non c'est la yo singa OK bébé telanga ebandeli ya nzembo yo kofia yemba ya ba locataire wana te wana côté kuna te kona ndite donc ayebité bo comprendre omoni ba faut pas comprendre le moko omone to na parler boy neti yo so chez yo bana na ba ko lia na papa tonton papa Freddy papa Jean vous comprenez et pas fait nanga père Alec na Louis qui poule na Paris a roulé n'a pas dit chez Mackenzie na Saint-Étienne vous comprenez mais a roke ne rolia pas papa wana te obo solo la raté mais suna lié kuna ba ko tshela ngape poison na bi yo liate mais kasine za bona musique siko za ko tina ngelia pa na bango et bo siko na sani wana obina na verbe biso no ba biso ba na monstre d'amour na verbe to lo ba boy kopo o e kotina na nganga sore bimi est-ce que ça ka kopo to comme qui déjà li kwangola mais comme qui voilà donc to comprendre mais oyebi nzembo ya mi ya mort o ya fait beaucoup na bien ne gango na ko yo tinanga ba côté mo mais bon mongo za voilà ya fait beaucoup ba yamba des personnes nzembo za ya fait beaucoup maima ko betela le mona mona mobale na tongo ya pokwa bolingo inze ya molai yango makambo siko bat ba chijango batapoto yango mona ke bisho Mackenzie na Saint-Étienne a chiché mamboyo ozili malenga vous comprenez vena ngai Marcelin Kilo na lo mino na mabanga Marcelin Kilo tena zo beso bato ba chijango mamboyo siko oreille musicale siko na ninga réalité basé belé surtout de la nation papi gene vous en oreille musicale oyebi masono belé to robeta ndule aba ba belé mais ba o bazana oreille musicale ba za yam 3 4 siko on entend que ba bazana oreille so ba ndimi te beso beta bon on appelle ça mais gelanga nanu chimango on so na Olivier Chimanga minute jamais est-ce que le roi Ngazali qui a un Jakimbe et ça reçoit un Jakimbe un Jakimbe un Jakimbe et dia qui maza dia qui me Freddy qui me pas za Freddy qui me fils a vu le père mais roi ya za vient na ngai su ngai za tenga na za wana mais na ninga réalité béterano sebe na kata fumbwakasi mais même le resenga wana a oza guitare accompagnement on prend ouais misanga fouter oza guitare accompagnement moi ko makuna ya ko kandete te ba ba accompagnement na loba pesa idée kasi et là au moment où betara wana ezaka on va guitare accompagnement mais prochainement tant on a une mission dans moko dans un bien combo guitare solo on est sur un sauf l'orchestre moko mais au beko c'est ce tika na betela abi on se dit on senga ya obeta tandis que na procéder bien on beta orchestre nyoso sauf orchestre moko mais na sengi yo wakata fumbo ko kite mais
Quand vous m'assez dans la guitare solo, c'est comme on a banango, ils ont pour guitare, ils ont accompagnement, là, bêta, et à commenter, on doit dire, mais ok, il n'y a bêta. Bon, mais gars, on service à Fali Kas. La Fali Service. Na pe sabe mbote fe na wana fe na ngai Fali pupa na bike bato babeta kuna pe babeta na bango bien fa kwa beta. Voilà, donc vous comprenez, Zini Kumbi, Yolinga, Bande Babilo Boye, parce que c'est Pelara, na l'air tout ça, la émission Boye, l'air invité à Bissou, Misara qualité na Bangonde Toué Baka. Email. Wawa. Bonne. Qui tokos, donc tokos. Maison mère na posa na makasi. Tout vocal, voix na yo, aspect, fait recherche d'épaule. Ah. Episode ke ba ozelanga kuna. Français betela ngali solo. Yene mutazaki na posa okende kuna ombone. Mais yeba zuye, yo wa balinga rote ba bomba yo. Ah, babomba nga pwani. Ngambu tunaimi bapito lukaya. Vocal nini wala. Balinga na yo elengi. Naimbela la fois passée non. Yembela ngane na émission wana zaki ndenge na lobena batuke na émission il faut bozela yango. Zini kumbi ozela ga makasi yango sikone émission ngo yo lobani. Yemba. Balinga na yo elengi. Bolingo na yo kitaka tro. Bolingo na yo elengi ku. Pito lukaye température bolingo na ngaye matina 40 degrés. Yakayo moko thermomètre kokamwe. Voilà donc trop déjà au chité Herman Ampo yo la sangal j'attends Yoro banini parce que comme déjà en souka mokil mumba bota la yo tonton on a comme Herman Ampo yo oza ba image na yo et assistant na yo azalelo eza Zini Kumbi rolo ban. Ouais, Herman Ampo yo aza héros dans l'ombre. Herman Ampo yo la personne beauté et puis et là on a le bagage bana poto bana ngola bana chassa to bandi siko au travers album nabino o bozo zela na kombo boa mabe on parle comme na boa mabe nabita la lingala ba commande boa mabe donc to travail déjà boa mabe sunza masungi na ochanze mon album Yopo chanze ngape na ochanze donc ba oyo na oyo ka bato ba oyoka za bato ba yoka banzembo ya solo bato ba yoka nga bato yoka banzembo ezaka bongo donc ato kutu ba chaili boso bazoka ba onteka ba yoka. Bon, on a ce qu'on a fait fort, on va aller bosser, on va s'en quitter. Pour voir quand c'est mon langue. On peut savoir, on peut précisément à Londres. Venant à Marseille, il y a Meridian Matadi, 10 au Mackenzie à Saint-Etienne, Yoebi. Et puis, en Angola, dans mon abongo. Ma famille en Haïti, en Angola, parce que je suis vraiment. Régime Nouana, Yannick na Congo, Rigen Mayamba, Arsène Moubiala, et puis Nancy Kimbutu, il y a Merli Mwaka. Père Alec Nara Mobo Mabanzila, il y a la suite, c'est Mikolo en France. Papa Alec Nara David, Louis Kipoul, le Père Alec, bien tout, là, tu as bien l'amtema, pour soutenir Naïbo, Nageli Bosso, Nzembu Yango Yozoya Kalate. Déjà, comme tu as beau à moi, donc moi, on a fait Senga, Alata Pampers, Amela, Bibero, Azana Miliki, Bossala Oyo Sengara, Bossa Oyo Sengara. Cléboa toujours, Banato Kanga Bango, Cléboa, Togeka Likolo. Donc il n'a pas si tout balinga culture pays Vimbote. Donc Basala Mango en appel. En tout cas, tous les mois Mbalo, ta ya botamiga sika. Ebi non vraiment ko beta te mais to la ne ba beta kande ba selaka. Marambo, Bana Cléboa, Moni Marambo Zoloba. Cléboa.com. Cléboa.com, on a précisé. Bana Cléboa.com. Moni Marambo Zoluka. Ngane tous on a rendez-vous biso Mbali. Donc rendez-vous biso Mbali. Faut combo ezalawana guitare solo ezalawana 50 bloc orchestre nyonso sauf orchestre moko 50 bloc nyonso to 50 mais sauf orchestre mon orchestre nini ngalo baboye ya kokana na
ye akokana ekapeloni saka discipline na ye donc eyebika donc display na ye boko namona yango ekapele concorde te yaza niveau pe pichu concorde te ya no mwana mukiala bébé presque kutu alobaka kutu bakokana kutu omoni mambo mama miziki kolobaka te wa mwana muke po na bino beta kata fumbo okoki te yango na babi te okoki ka te ni ondimaka okoki te zana betelo siko morceau oyo sente ebeta po moyen abeta solo ya te mpo ya guitare accompagnement naoka ebeta boye voilà à débrouiller déjà zini kumiyom dolu ke nga makambo la lingite pardon email mokili mo maba tala tokomi déjà ko 600 tokomi na suka okolo ba bon ngai lelo na lingana loba na pesa numéro ya contact nanga bato balingi ko soutenir ngai 081 39 33 793 donc à code na biso nde ezalaka 243 81 39 33 vous comprendre. Mais oyebi nze moko ya maire chef au Ferayemba est-ce que yoko oyemba balikolo nze nze mwana nayoka nanga me non nayoka na fandeli yango ke na troisième doigt ba troisième doigt mais bio olingi oyembisanga biloko fere 3 mais kasi style na yo ndenge yo zaboe fere fere aza fere na email foncier et yo communautaire faire un grand leader vous comprenez faire aza faire na email wana idée ok kuna mais moi bazo za te po ozoke moi ba biloko na moi trop non que ne ba moi trop ko neni eza makambo timbre parce que nzamba ebi mtu na mtu apesa fa na ye donc so to ba timbre moko donc au considérer nga le quoi faire et ça malamu parce que faire un grand chanteur en Mboko donc on a PCB en Mboko ta place à Sali. OK, toi si ça moi ba dédicace na et puis na numéro là. Bon on a bandé le numéro na 081 39 33 793. On a appelé ça Mboko te pas venu na De Gaulle Mata na kata Londres. Biv wanga les propriétaires sans oublier Alphonse Dianzenza bateau basala kinga na sala. Donc on a appelé ça Mboko trop quoi. Ok, voilà, donc Tokomi Koshite, Tokomi Nasuka, Bouyebikara, tout ça en pleine répétition, nous avons en pleine répétition, bazo répéter, et moi n'en peux yoko, l'axanayo nenge, bazana zini, ndegolanga pe donc tout ça. Totalement. Chéri palalalanga safu, leisanga yeye, nazonga bébé. Libele ya mama ta ezoka mapota ye jamais mwana koki koboya ye komela yango Sandri di Mata Irene Saku Peli Kabambongo Aligato